Déjà, nous avons décarré à lobby, visibilité par-ci par-là. On analyse Tobanda Simba, tu es na Bellevue TV, Tilelo Aza na JS, Aza membre à JST, Aza produit maison. Voilà. Nande Tokene, Aza Mutumo Boye. Donc, au fait, tournage éco l'équité, à moi na maison. Voilà. Donc, Aza Yaya maison, Aza Ning Azawana. Donc, visibilité, comme sous les londes par rapport à Jérémy. Mais ce qui est monana, à monana na déjà. Na Tin, à monana na Simba, Libanda monana na Bellevue TV. À monana déjà. Vous comprenez? Pour nous appeler Nabimi de Nil part, tout le monde connaît, Baebi place ni Naouti. Tout le monde sait que Naouti na Bellevue TV. Na yé na imposé, j'ai na ngai, il est là, oza. Vous comprenez? Mania, déjà, pour nous clair, lobby na tourné na mams, na téléphone. Abeninga, to sur la dossier mon boy. Na c'est bon, na côté na scène. Ah bon, je suis exaté. De tourner na téléphone. Et là, ça déjà qui nous a félicitations. Écoutez, Mania. Place c'est ce besoin mon accueil. Tout le monde a un visa. Tout le monde a un visa. À la scène, nos visa beau. Yo mon un visa péchant. Au moins un passeport, au moins un visa té. À l'obit hein. À chaque fois on y a peine. C'est une très belle femme noire, mais son enfant n'a pas battu sous Basilika. Je peux, na autre chose, iPhone, oh bah saleli bah iPhone, oh mutabini, na mobile ya batuka pour na iPhone, na la suga iPhone wana, na bi iPhone nous na la lisa na la police, na créé j'ai na ngaka na iPhone, oh salama salama, Nathalie Kombo ya Sido, on a nga, comme on a ya Sido et malheureux ingir, ya commis, ok, on a nga. Les lois autour d'un par rapport au Bamoura, je suis là, maman, va casser un tournage. Moi, si l'on a sani, donc comme si on a de la marcato, on peut foutre la gare, comme ça, on a des qu'on a masse. Non, ben, on a un massif de la terre. Ok. Non, nous, on a un massif. Voilà. Je vais retenir la mot déjà. Ma femme Nanga, Nancy Sidoté. Ma femme Nanga, ma retenir ma Sido, ils ont ramené dans le Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades et tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Ah, oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, la salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shaking pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais demander. Naza a besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse, ma colonne. À côté de la salle pédicure, ma colonie, à tous les problèmes, on m'a collé katana. Ah, on a Cams Beauty, Brazzaville, la 123, Avenue Ampère, 123, commune à Bakongo. Ah, on a Bakongo, on va bien. Ah, on a make-up à Péry, et plutôt
Donc, ça, on a espace là, les mécanismes de Salama. Donc, on a des sites Manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer tout cas. On connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la carte à la vie. Donc, il fait l'adresse Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyaye, Maraboueza. Donc, Nzambe asala en ton naïe. Voilà. Tout le monde a pasteur Moïse Ndi, un bel épisode Nzambe asala en anglais. Et puis, on a compris vraiment que Nzambe asala en grâce naba oyaye. Ok. Nenga malika Nzambe pesa na dibala, nenga comprendre que Nzambe asala en grâce naba oyaye. Là, c'est ma cambo. Il va rester ma cambo. Ah, je suis heureux. Biso va marier tous les gars, il a personne. Ah, vous l'avez ça, comment il est au moins quoi? Et là, on va fixer mon coup d'examen, il a personne. Il faut le maman. Ah, papa a fixé. Il a pu sur caméra parce que surprise des alliés. Voilà. Il y a aussi invité la mission. Ok. Oh, Nicolas donne une lista. Oh, lingo lingate. Oh, talaye. Oh, talaye. Oh, lingo lingate. Oh, lobelaye. Yepe mukasa. Vous comprenez? Voilà. À tous à la danger n'engeni. Macha, oui. Voilà. Ah, pour dire déjà, bonjour, bienvenue à Jérémy Chaban. Macha, oui. Bonjour Jérémy. Bonjour à tout le monde. Bonjour ma abonné Nyonso. Bonjour hein. Bonjour Bamash Aru. Vraiment bonjour. Bonjour. Vraiment, en tout cas, plaisir à ma face, il y a des Zalanayo, Jérémy Chaban, vraiment. En tout cas, essaye de se plaisir. Il y a pas parce que là, déjà star. Depuis que Basta rebellé, le lieu va comédien, va dans le division, on fait ça plus sur l'interview. Mais quand même, le lot, essaye de se bonne fois, il y a plus sur la plateau, il y a plus sur les hommes, c'est le remerciement. Il y a dit que ma question que sur les armes est dédiée. Avant, on a pris sa question, on a, il n'y a pas la lune, il n'y a pas Dieu carré, pas banda comme ça, on a aussi. Voilà, merci beaucoup Malika Mania pour la parole. Et déjà, bonjour à Jérémy Chabani. Ouais, bonjour. Bonjour à Chikito, bonjour à Fanny Katalea. Et déjà, plaisir pour la mission, il y a Rosara Jérémy Chabani. Déjà, on a fait ça, félicitations par rapport à ça là. Et il y a un 6 mois à rattraper par rapport à l'année passée. Autant nous avons les seules chaînes, les seuls Moutou Oyokomaki, 478 gags na année utoleka en tout cas félicité banda marambe banda robeta maboko ko banda marambe banda notre côté sangoté déjà félicitations et félicitations le sous na JS parce que tout le monde voyage ezalaki na année au toto les voyage ezalaki et puis na année au tout le monde voyage ezalaki en tout cas félicitations. Merci. Déjà question dans la liboso on a monopolisé parole tena bande ko tout na bon plateau tomoni lelo bino ba comédien bozo kende France boza bongo production signée sous les Kauka. OK. Et boza vie de loin boza Mimika Bongo boza Aïda Kapilas boza Mobikisi na Ronsia Kukel. Mais babina tuna bino bon le wana face à Jérémy. Pourquoi tout monde qui bilonge belé kendaki et pas sous les Kauka? Mais pourquoi ba retenir kaka bino et bande kwana misusu bakati bango? Pourquoi? Première question nanga yangwana et deuxième question nanga isa Jérémy Chaban ozo bangate ya kokita na poto wana face à vie de loin, face à Aïda, face à Mimika Bongo o bazana kombo makasi. Jérémy ozo bangate ba lia succès na ba kombo na tangi wana. Voilà, question nanga yangwana. Encore répondre. Hein? Voilà. Question liboso lobi do ndake belé bakati bande mususu. Sous les Kauka par Zouzou que j'ai sali. C'est un grand monsieur. Oyo a règlement belé à la fois. Beaucoup mon abiso est belé mais to kendeli objectif monté. Donc beaucoup mon abiso est belé ne bomona na photo mais biso nyos to kendeli objectif mon côté. Toko kendeli objectif mon comme eux a partagé na ba différentes dates. Comme sous date il y a Jérémy et ça le 30 avril mais il y a bande comme sous ce cause attend sous le 15 mai. Donc et ça date montée. Parce que quand on est déjà biso spectacle normalement fait le 30 mars. Et ça li que y a Gianni persona ma koufi.
Donc soulé le roi mutumo kwa tonda na humanisme ayo benga biso alobi non non. To sala ngote. To c'est là-bas c'est tout est les cas. Après to bandi communication, après peut to sali mangambu ya ba voyage na bino. Donc to kenda ki ebele mais bande ko mususu baza un programme na bango, na date na bango, na salle na bango, na mangambu na bango. Biso pe na production na bango, mais nyonso eza signé Majeco. Biso to kende po na 7e anniversaire ya Majeco eza société ya Soulé Kauka. Biso to kende po na 7e anniversaire. Donc mususu bango ba kende po na elo mususu. Mais ezaka signé Soulé Kauka Majeco. Donc voilà. Ezate bakati bango. Deuxième question. Deuxième question c'est encore quoi? Mais déjà Mimi Kabongo. Déjà Mimi Kabongo azala Mimi Kabongo depuis toza awa na banga été. Aïda za Aïda Kapilas toza awa na banga kité. Bon raison que bang sanga libanda banganga na bango bazala libanda na poto. Ba population. Non muto aboto la batu notoriété azala té. Mwene na fandi boy na public nanga. Aïda na public na yé. Mobik ici. Non, papa vit de loin d'ailleurs, na kata ya lisolo na kota bango te ngaza na respect belé na batwana. Na génération na ngai. Donc Mobik ici ana batna ye ya ye. Jérémie azana batna ye ya ye. Kingani ana batna ye ya ye. Tant ce to sangana et ça la ke batwana nyonso ba ya 10 ya Jérémie, 10 ya Aïda, 10 ya Kingani. Yango mona ke sale tondi parce que mutu na mutayo tala artiste na ye. Mais quand le artiste abang sa muningani artiste ça je ne crois pas. On dirait to comme maintenant on a niveau on a été au bang sana. Té nandimité. Voilà, mutu azana public nende Jérémie to koloba awa. Question mo elinga na oh la bibo kenda ke belé to mona na photo liboso. Jérémie to côté na bioto bando sur la toute celle na Dato Chantilly Soulé Kauka. Yebsa biso d'abord. Est-ce que motivation ni sala qui est azoyo? Est-ce que ça sur le plan demande du public, il y a surtout ça la Nicolas va créer on peut jamais l'ignorer. Jérémie actuellement dans la succès, ma chérie, Bukakingo, Bina Luko. Mais il y a des trop énumérés. Dis-nous un peu motivation ni sala qui est Soulé Kauka apporter choix n'est pas Jérémie. Première question. Motivation il faut retourner par Zouzou hein. Parce que eloro et quoi animer nga lelo na linga Stella par exemple. So botuni Stella tamfuya yebite. Nga mutu o na lingi ende na yebi. Soulé Kauka apporter choix na ye par rapport au cas ya ba succès té. Donc amoni que na mekana nous peut ko promouvoir culture congolaise nata la pe misu na côté ba comédien. Quand on tali misu côté ba comédien, tant ça dans moi 2 3 4 personnes na yo a consulter qui. Baby c'est il faut Jérémie. Il faut Kingani, il faut Kingani, il faut Kingani. Raison moro particulière. Oyo excellence en robin na ngata msu na bureau to vandi yo ndoza boye yote. Parce que on n'a rien donné, on n'a rien payé pour to zwango. Tout, visa, billet, logement, nyonso. La visa combien? Et ça 2 ans matin, et ça dépend un passeport à Moutou. Donc voilà. Jérémie, dis-nous un peu, tu es à Paris. Ils à Paris, maman, et ça là-bas. Oui, à Paris. Ça se passe comment? Et vous allez ils ont festival, ils ont fête, ils ont soirée, ils ont spectacle. Spectacle comment on va dire? Ils ont spectacle, salle ezali. Salle ezali. Oh batu ba sala achat billet, ba sombi billet, ba koti na salle, nde ba kenota la ba concert ya musique, nde ba tala ba spectacle ba président phénomène ba sala, ba président vidéo ba sala, donc ba sombi billet, ba koti ba fandi, ba moni Jérémie Amati, maman na ngai ma chérie o ba yoka na ba vidéo, na télévision, na téléphone, na ordinateur, ba mona ngo siko boyi. Ils ont vraiment spectacle. Ils ont soirée de gala télé ba bengi biso. Tout le monde a un spectacle, les biso to ça lever les rideaux té. Tous a vraiment un spectacle en auto OK. Merci beaucoup Jérémie Chaban. Il y a une question dans mes abonnés. Jérémie Chaban, président du groupe, il est là Dieu a fait grâce à Zou Visa Weza Kazo Bibaliba Namboka. Groupe Nayo au tika yango na maboko nani. Parce que nous savons tout ce qui est na tika moi na ngana maboko nani. Parce que non na précise. C'est ça que je dis. Tout le monde précise peut-être la famille maman peut pas vouloir que tu précise. Mais tout le monde a un groupe monsieur Zarasoki leader a sali déplacement. Moi on ne suis pas encore causé la leader té. Lui aussi elle a voulu bien il a voulu à se déplacer non nous na départ il leader na. Est-ce que on met un peu pour motiver bana dans un groupe ou bien dynastie Mobimba.
motiver bango ke bazela yo bapanzana te, c'est ça. Kovandisa bango mpona oyebisa bango tant mosuku tu tant na osala na poto eza moke par rapport à tant nasala na Dubaï. Parce que même na Dubaï na okokende mpe na vai na nga na bani osala makambo na nga na osala mpenza esimba mpe. Mais déjà so na okende Dubaï basituka bamisusu na groupe basituka kaka kenake. Naye kovandisa bango teke nga na okende yo non on fait la morale à qui et pourquoi. Mutu na mutayebi eloko ayo oluka. Soki ezaki na okende poto ya temps molai oyo nayebi ke na ozonga te na otika bureau tende na otika bureau wana bureau eza ya kolenda barati baza wana Glodi Ngando aza wana Gattuso aza wana Katale aza wana bapeti na nga Charlie baza wana meilleur communicateur na nga mikolo moto azoyela nga makambo peti na nga Charo aza wana donc bango nyonso baza wana Chikito aza wana parce que ce Chikito déjà telemi alobi tokutana mardi pour na tournage nga nazala te bato boya ouais mais aza produit maison aza produit maison aza effectif à maison aza produit maison aza effectif à maison aza camarade ya mokolo eloko donc aza ebele na mbala moko non mais Chikito mams mutapesanga ye tosala na egad ouais si l'homme t'appelle ça oui mams mutapesanga Chikito oui si là oui mutu ya liboso banaye koyebisanga mambo ya Chikito ezalaki yale ya ndaya voilà merci beaucoup Jérémy Chabani en tout cas on a zongi dans la question on a posé 3 questions donc faut retenir question na liboso ezali na komi na compléter quand eloko mo de karatunaki tango sula solo la kina yo donc ozaki binomi balé est-ce que c'est que cause on a oui voilà nga ce qu'on a ko compléter et ça que ndenge nini pour se retrouver na kati ya bato on attend sula et ko proposer que bo kende spectacle parce que nous tous on sait qu'il y a beaucoup de comédiens OP ce qu'a télé ma salle spectacle to CP là na EP mais tant yo se retrouver parmi batouana et ça la qui on est merci Mania. Tu sais, quand tu vis la grâce de Dieu, hein, voilà. Il y a bon Zambé. Il y a bon Zambé. Parce que je crois que ma vidéo, ma photo, Liboso Bimaka raconte Nangana par Zouzou. Ils ont un goût de mambo voyage. Nga bandi oli ambongo na ina autobiti sur la voyage. Voilà. Quand on a ndako sa bablo nangana sala rawana. Boyebisa bobengela nga fali motema nana ketchup ma copine sule kauka apesanga visa pour na range na nga inake na range na nga poto wana tango FDT me kendo beta ba concert bablo tout na ndo sala wana nazara na visa te eloko te na comprendre relation pété na comprendre que eloko eza na actualité nga lokwa comédien je peux jouer de ça bato pe ba ochangaka mais au mona bato belé bando yo finga ngai oluka visa na makasi na camarade nana ketchup noko ko singa epa ya camarade nana ketchup noko singa ba demande epa ya aigle ketchup par force et comment donc noko singa ba demande epa aigle na ba ndenge belé mais nga nazwaka ngo nanu lokwa actualité nazwi yango na ye nango na comédie na profiter nango eza eloko bato ebele bayeba te jour à liboso o lisolo ya voyage ebimaka bon oyebika eloko nyonso na début ndenge ezalaka mais heure toyo omona par Zouzou azwi yango au sérieux ekomi boya na bapasseport bosa ekomi sérieux conscience aki momoto mpe ye evandi e esengo oyo sule kauka atie na mitema na biso kobanda na maadada ntina baya na nga nyonso parce que balalu maleba bayebi nga na mwana suka kobanda na maadada ti na nga moko esengo wana lelo boye eza inexplicable voilà eza inexplicable donc epoto moko boye o famille na nga etia ta infranté donc ezalaki vraiment esengo makasi nde ti lelo toza mpe kaka na esengo wana ya makasi voilà deuxième question na nga ezali lelo Jérémy Chabani ndenge lobi okute une opportunité ozokende poto bimisa ata 1000 francs te ata 500 francs te mais lelo JS production ezali o Jérémy azo gérer bato belé toyebi ke tango okende
beaucoup moko optique la pona kozela yo bo continuer mosala mais est-ce que Jérémy ba bonne fois oyo zo kuta na bato bazo sala pa na yo est-ce que yo pe motema malamu wana okozala nango pe pona kosalela ba Fanny Katalea ba Chikito bato nyuso pour le to mona pe Lisa ya pe aya pe na JS production Lisa que je salue aussi voilà tout le monde vraiment visibilité pe comme correct voilà ozo ko visibilité comme le coma par là lelo visibilité pe comme correct mais est-ce que lelo ndenge to mona rapé au voyage rapina ba Katalea parce que baza bato ko bandina ba on a debi mais bato pe bazo rejoindre lelo oza pina mutema malamu ya ko faciliter ba on dozo faciliter pe ba Fanny Katalea. Merci. Déjà, nous avons décarré lobby visibilité par-ci par-là. On analyse Tobanda na Simba, na Bellevue TV, Tilelo Aza na JS, Aza membre à JST, Aza produit maison. Voilà. Nande tokende Aza mutumo boye. Donc au fait tournage éco lekete à moi na maison. Voilà. Donc aza yaya maison aza ninga aza wana donc visibilité tombe sous les londe par rapport ya mambu ya Jérémy mais soki ko monana amonana na déjà na tin amonana na Simba libanda amonana na Bellevue TV amonana déjà vous comprendre pour ngape na bimi de nulle part tout le monde connaît ba ebi place ni na outi tout le monde sait que na outi na Bellevue TV na ye na imposer je na ngai lelo eza vous comprendre Mania rapidement dans Koloba batu o baza pemeni na ngai s'il arrivait un jour makambo échanger et que za mutu mo na kati wana abimi perdant c'est que azaki na motema ya malamu te c'est ça c'est que azalaki vrai te au fait parce que nga toko vanda na bureau na kekop na nga on a appelé l'artiste Jérémy bango ba yebi o nyonso ekotaka tokabolaka tokabola ndenge moko te voilà na kozwa $500 na zwi $300 na tie $100 na tie na mesa bandeko tokabola voyage sore ye voyage à Dubaï tango yaki mutu azalaki souple tokendaki Glody Ngandu que je salue aussi les réalisateurs patrons azali souple Aristide azalaki wana azali souple tokende na bango Katalea pas kindaki. Non, Katalea to na Dubaï te. Katalea to na Brazza, to ke Mwanda. Donc place oyo batelinga nombre limité te. Na kenda na batu na ngai. C'est ça. Et puis non to kenda voyage te na bi bon, là il hôtel bien, bolia bien, caché zate. Louvunu lokuta. Ko bana na bapaya na bana ndako tout le monde azwa caché. Parce que place nga na outil ezara ko sa mabongo. Nga na yo changer makambo te. Na boyi bande ko ba nyonga. Omoni na ndenge tozalaki na kati ya Bella production mutu oyo a se retrouver teto o azo se retrouver te ata motema ata motema donc la personne de Bellevue n'a jamais eu de problème na batu au ni côté mbongo côté et a bloqué yote a opesa o espace na télévision yonde sala makasi obeti mingete public et moni esepeli nao c'est ça. Donc c'est un peu ça. Yango ninga pe na olandaka lokolo. Eza ko futa bato après tournage, eza la na landaka lokolo place kana outi. Voilà. Tant to bandi ko futa sika, jour mususu na futa bato. Katale o hyper. Ngana biso bela no esa biso bana ndako. Lala nzala mutali bandali ya police ola ndako na bino ekende. Muto abeta liso na bino ke so na ki tourner kuna. C'est bon. Eza structure na ngana ezwa na bela na yenango. Yango pende na continuer nango même bano bazo na créer ba bloko mo boye na groupe ya ba rencontre kapo bana na pe bazora mo eloko ya otsa na poche na créer c'est ça na posa mutu nyonso a se retrouver na coin na ye o amoni ki ye fote ka pilipili o sa théâtre ma cheme sana ya pilipili voilà o amoni ngana zaki na bela mais na te ka popcorn na ngai balalu ba yebi ah bon na no débrouiller na ngana ba coin na ngana ba ndenge na ngai ouais na teka chasser na bichi lelo peut-être na bichi wana batala nga suna miso mutando teka chasser te
Nzamba transformant ba yeba ku teke yem tando ya 5 heures côté ka sachet na bit. C'est ça. Mais nazaki Sikoyo. te ba yeba souster. Voilà, Jérémy, en tout cas, photo, tout droit au but. Tout droit au but. Na point de Kambango. Jérémy Chabani. Oh lelo. Donc, ceux qui m'ont là qui battent na TV, m'ont fait la moukaye, bah, oh, azanani. J'espère que vous sentir en yomoko. Mais bando bandi carrière na yomoko. Nani go sali JS production. Est-ce que vous aurez des félicitations? Ya ba yaya, oh, écoute na carte théâtre, ya buto soit ya ba place au ruta. Est-ce que vous aurez un message na maman ba félicitations? Toi attends na boy en face, ya ko féliciter que moi na féliciter pour OK de liboso au sala musala bien. Déjà pour nous clair lobi na tourné na mams na téléphone abenyinga to sur la dossier mon boye na c'est bon na kotso na scène bon je suis athée to tourner na téléphone et là ça déjà qui nous a félicitations écoutez mania nana posa mutu nyonso tenda féliciter nga merci nana posa mutu nyonso tende andima ke Jérémy on sala bien nana posa wana te ba o ba féliciter nga ba ngwana ndi o nzamba tindelanga ba o ba féliciter nga te tant mieux nako vanda te elo mona kokaka koya ko sala émission te batu mo bo ba pesinga yi chance bandiminga na ba télévision na bango na bandako na bango neka kozwa tamulayi na kosaka bango poto kosaka bele ba comédien so to fanya na ba émission vraiment kuna mona bingo kosa biso nafanga na bando kosa nazwa félicitation ya mutu nyonso te mais nazwa ba félicitation ya ba oyo bandima musala nanga nazwa félicitation déjà mutu aya na ngai na télévision mutu alaksanga na miso bato ba sepela na ngai nazala o naza c'est déjà Papé Lombe. Donc Papé Lombe a tchanga na télévision à Kin. OK. Na lobe la télévision à Poto, Bellevue. Soy déjà à 8 ans et komelanga ki non. Ah na la dernière pièce non non qui mongongo nous a bien été apparemment tu travailles trop. Faut avoir repos, c'est bon. So déjà zoraton et obenganga ma chère. C'est bon déjà. Bon, j'ai pas dit que c'est ça na pèse exemple. So déjà ça là c'est bon. Poso na mina bandota la kingani apesa nga félicitations kingani apesa nga de tom su o wana yemta content nga plus lelo za batu susu o nga na ndo mona penza o nde ya nga o nde ya na nga o ser na nga mais yene mtatali selanga mandoki mais mutu mususu o na ko kipe kututé ye lelo o benga ina gag o benga na gag te au compter au kaka loko aleki na ye au compter au kaka loko mwana na ye donc on a so félicitations bato ba pesa nga félicitations. Voilà, on a posé question rapidement et tout sur la marambo est l'actualité. Tout bel autre fan de la kaka marambo ya voyage à visa. Parce que y a un ndé isa actualité au ba comédie ba ça nini ba yo sala. Et na o vana na o déjà 3 ans na poso. Na Robeta. Jérémy Chabani. Ouais. Yom do na minso yom do représenter ba comédie New York to bo mema na poto. Pas sous les Kauka. Mais tous les bateaux tu as cité, tu yoki badalobi. Il y avait bon, na remémango et pas Jérémy. Babi sous les Kauka a provoqué voyage Oyo. Et puis à ce même jour il y a les 20, on a recassé actualité, il y a double Adidas Arena. Wana babi na yo. Pourquoi kaka boté date wana il y a les 20 pour que double Adidas Arena. C'est arrivé na bango. Donc pour briller actualité, il y a ba Gaulois pour na concert na bango. Wana na ngena na zwa moi et Yannou par rapport ya motuna wana. Déjà ça fait très mal hein la communauté na biso et puis comme on a journaliste le roi Lalou abi les bateaux loba na cité. Donc yo ko sali investigation par rapport à les bateaux loba yo mo mi lobeli nini po yo tournanga artiste. O yo qui les ont dit au sali investigation na yo. De quoi artiste. Ou analyser nini tant comédie et comme ko étouffé mambo ya musique.
yoka za no clair obanda na président Phénomène, président Videloin, Mobikis, Mimi Kabongo, Roncia, Aïda, Jérémy. Nani azana carnet mon costaud koleka ya papa Hervé. C'est tout à pété. Nini elakisi bino na bato baolo bana cité que c'est net to comme les 20 et pexim sur les 21 toi assister na concert à papa Hervé. Gaulois c'est qui, Warrior c'est qui? Nous sommes tous des Congolais. Nabiso nyonso na nani akoki ko étouffer actualité mais attends. C'est rigolo là à Bersabo moi na biso tous on a depuis ba vita imana la luma leba. Et ça Jérémy Oganga ma chérie lelota. Et ça Jérémy Oganga maman na ngai leloté. Arrivé na nga na poto étouffé événement munene le roi ya musique ya papa Hervé. Pas ni toloba. Arrivé à Mobiki Sinapoto et étouffé événement munene ya musique le roi papa Hervé. Pensez-vous que Soulé Kaouka a oki ko ya ko sala lelo mo so na za ina posa ya ko étouffer événement de toloba. A ko luka même ba jeune talent en musique. Amemi bango akena bango ba ki obeta ba beta pe conseil. Mutu ako uta ko bina na ko yemba ayo seka soto chai date moko. Likambo ebanda kala Tongeto kendo prester ngezala les 30 mars et puis ngeza na salle otoza sikote na gymnase mete ngeza na salle mususu mbongo o sula futa na salle wana lokwa to respecter date te par rapport à matanga ya jani ti lelo no bazong sela eta rien à voir que comédie étouffée musique on est où là étouffée musique et lobani. So mutanga kende concert to kangi ko kende te. Mais attends. So eza délégation bato ba okoma les 20, to les 21, to les 19. Nini la kisio ke ba okena concert te. O papa va ça les années. On représenter la culture congolaise n'est-ce pas? Tout fango pourquoi? Soulé ka ko benga biso bon neza boye, bozo étouffer ni événement mo eza les 20 na les 21, na événement mo ya les 30. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. On va pas arriver à l'actualité. Ce qui n'est pas que François na olongwe à 23h sur 22h au comme à 6h concert est à 6h. Ata bateau faut bien un concert ba yo yamba ba comédien à aéroport ba na temps on nganda ku ba sukoli ba ke concert. Avant que congolais n'y a pas ambiance. Rien à voir musique na théâtre, rien à voir. Rien à voir. Et puis, na CVO, ils ont papa Hervé, Jérémy, Aïda, Mobikisi, Bavandi, Balobité, tout étouffé locaux. Ah! Maleba, yo, mon Soulé Kaouka, il a une tête, hein? Une tête. Banda to sala ba raconte nyon sunaye. Taka na maram neto etali F victime abeta na ngote. Abeta na bino maram na bino ba comédien. Elo ni etungisa côté na bino so moyen za to bongisa. Mambo zala no yangona. Ande se no te kingani te. Et puis soku tu entre bino ba comédien azama ya koloba te ya bino. Oloba ya bino ka bato bozawa ne pa na ye. Parce que mema bino libanda nenya mema bino ti na musique. Alors soku sa bino atana ba jeune pour la musique peut on a ba génération na biso lo kwa ba Gali, ba Inosbi, ba Gezma wete. Alors soku sa atana ba Gezma wete te mamoko pou. Et pas papa Hervé, non. Rien à voir. Biso ba misuso to ba vient na biso bazala mais pas papa Hervé. Na grande sœur na ngatanga na papa Hervé. Ata ye mon sœur yo kenga ko yebisa ngai ko mekate. Et ko sala maté, rien à voir. Bato ba koma avant concert, bon mon avant un concert parce que ça toujours ko contribuer à l'évolution de la culture congolaise. Voilà. Jérémy Chabani, tozonga na Kinshasa. Explique-nous un peu. Tout le monde a mamou les gars ebele na réseaux sociaux. La délégation bo qui na compte ya papa Soulé Kaouka. Voilà. Eza gâteau chantilly. Eza bozu ba caché na bino. Boza la contrat. Quand tu bois comme na YouTube, tous en matière. Et comme tu es, mais même sur le bête que tu es dans un spectacle, après tu vas bon après.
est-ce que vous avez déjà servi de tout sauf de rien? Peut-être, excusez-moi, peut-être on a choqué, peut-être un visa et bon, ça va être bébé. Bon, on a compris caché. Est-ce que vous avez servi de tout? Vous avez YouTube, vous avez comité, vous avez servi de tout. Topé, ne pas que ne poto bongo. Bah c'est ben j'ai dit no zonga, topé beaucoup tikala, topé beaucoup zonga. Expliquez-moi sur place là. Déjà ko ke negotika la ko zonga et dépend na makambo za nango aya osala. C'est la bi ba exam noté viser ba ko zonga no ko ke ne topo ko boire ngunda. Naza na plusieurs années na kata visa na ngawa. Naza ba long séjour na koloba. Naza ba long séjour et dépendre na ngai. OK. Là je passe. Voilà. Parce que par rapport à ma molobian na ba caché au boy na YouTube bozo matière au boy na YouTube bozo matière té. Parce que YouTube bolinga matière au boy ndene. Et pas to boy kasi zela soyé. Zela soyé. Ozu d'abord ba. Zela soyé matière en soyé. Mais rassurer bato ba big boy ba ke boza déjà très servi. Nazo kende, na okende na choloba na loba na mania. Na okende ba penga visa, ba penga logement. So déjà biloko ezaka pasi ba penga. Ouais. Tous a mieux servi. Tout a mieux servi. Et vous avez heureux penza. Trop même. Trop même. Par rapport à ça. Ata yo so zaki na place na ngo zapeka heureux tom susu. Le même chose que la tête na Paris de comme Paris. Conseil en concert, ni maman concert en musique maras spectacle. Ils a air nini. Il a 18h. 18h. Et ben à 18h, mais je crois, intervention de M. Rosa à 19h30, 20h. Jérémy, quels sont tes sentiments à Liboso presté dans Paris? Et années, expliquez-moi un peu. Eza kolobate ke egozala. Na ngena lobango egozala. Non, nade na visa. Et tout le monde visa tel? Final l'accent. Exclusivité. Final l'accent. Sérieux? Oh, c'est ça pour ça. Après ça qui va nous sommes dans ma boque va fiche place c'est pas besoin mon que tout le monde qui beaucoup de l'élection acheter tout le monde a un visa. Tout le monde a un visa. À l'accepte nos visa beau. Yo mon un visa péchant. Tout le monde qui mon un passeport, mon un visa té. Oh petit tanga bandette par rapport à Jacques à lobby hein. À chaque fois on linga pena nana visa te na lobiki nana visa nga mukolo boy mwana madada na vai na kiti nana visa te na yo kosa nga mukolo nana 30 ans na ndam na yo kosa c'est impossible vous comprenez nana muntu bango ba yebiti na kusanga visa Schengen masuka na Maroc na ko kosa kamene boy un Marocain perdu en France. Un Français perdu au Maroc. Jérémy Chabani, oui, je suis presté en France. Mais à Kinshasa, beaucoup plus dans le Kinshasa. Vous avez des fans partout dans le monde, mais beaucoup plus dans le Kinshasa. Parce que ça arrive à deux fois retourner précisément dans Bambo Mawana. Et ça l'a battu Moussous ou Bayaka Kotala parce que ils ont tourné. Bah c'est cas, bah vidéo même il a passé mon analyse sur ta téléphone beaucoup tourner. Ok, au ticket libre fan non on est pas passager ni. C'est vraiment le mingi pour on a fan et puis dans groupe. Premier tour qui pour un groupe, deuxième tour pour na ba fan no balimako précisément na commune na Bandal. OK, Bandal bana Bandal. Flèche tira likolo hein. Bandal la jolie maya là, Bandal faut ba banga ba respecter. Oui, son JBL Piana, il y a Didier Massé là donc Bandal. Il a fallu pour aigle donc. Il y a balé qui Bandal. Il y a ma casse qui là-bas na Bandal ezati. On a qui dans même na poto ba fan wana baza ba no vivre nga kana télévision na longwe kozala artiste na bangote même awa pende na tika ka e ba gag o na tournaki na nzela ba nomo na ngate no longwa pe kozala artiste na bangote donc na kepeka ko représenter peka lokumu ngo peka ya biso peka bandal ka te poti na lemba ba lukanga tina matete moi famille na matete non tina matete Lingwala, donc partout à l'Ukraine. Donc c'est un peu ça, on a tiki bagag, ou déjà la tournée. Les alliés, bagag déjà là. Ouais, les alliés, ils se mettent notre tournée pas mal. Ok. On a tourné presque chaque jour pour stocker ça là. Ok. On a si maintenant la balle à l'anzalate. Ok. Donc voilà, ok, peut faire au femme, ça là, c'est ici. Merci beaucoup.
Voilà, en tout cas, je pense que toi, qui est vraiment mollo pour nous changer. En tout cas, j'ai. Quand tu es comme un Kamouya, voyage. Tu es venu à voyager. Jérémy Chabani, au capitaine à voyager en Ayam. Tu es au capitaine. Nous avons mis un bateau. Oh, ah, mais ça va demander. Nabi Boye, Jérémy Chabani. Tout le monde qui n'a pas de Jani, tout le monde qui tout le monde n'a pas de Jani, en tout cas, il y a qui peut ça. Au même qui peut battre. Mais na matanga na retenir que le moko qui est bien par rapport à l'interview ba tubi ba sala na kanti olobi to ya kaka to lobela kaka na prime mais tout à la bana est génétique le long Jérémy Chabani oza na visa ya toto est-ce que tout ça tant fait Jérémy Chabani après ba prestation na ye o ya bosala est-ce que oza pe na goût ya komona bana est génétique je crois voilà kutu Fanny Katale à Wagolo Bango, qui déjà parmi le programme donc jamais qu'on est parce que Andy Baza on a facilité au monde à Andy on va musique la brine Nazaki comédienne lokola biso les tous les comédiens donc as collègue d'abord donc total là dans deux fonctions collègue pour faire mobali et puis moi si il y a la biso à l'accent sur là donc je ne manquerai pas au total là non parce qu'il dit quel problème. C'est ça la question parce que moi qui coïncider au début que vous avez qui n'a idée là non tout le monde a vu on a commis quand on sait la vidéo dans la ville dans le loba ah na bossa ni lo mo na dans le loba la vidéo on va aussi tu vas comment dans surprise voilà moi question à Souka on a engagé moi question à Souka donc voilà question à Souka oh en tout cas Jérémy Chabani on répond na on a mituni ça mara trop et puis na mituni ça mi be trop les un rapport na likam to fandeli les apeka rapport na Jérémy parce que to fandeli Jérémy Chabani nyonso tozobima nani na Jérémy Chabani nga na miana kina question o répondre nga on a yebaka te na mituni ça mara trop à chaque fois bakri na nino kosala eza succès oyo ya motuya eza masilo nayebi te Jérémy Chabani masilo wana eza libanga moko ya mutu bien eza crimoko po eleze mutu bato tomona awa na réseaux sociaux période moyo ya kokanisa bato ya prison bato babimaki eyaki mais crime moko esalaki succès bato babimi eyaki masido ozwi masido nayebi te Jérémy Chabani cri wana ya masido eza mutu moko babwakeli jeton bien ezaka créativité oyoyo parmi la création nyonso oyo créa au senti tellement embébélé aux réponses nangai cause à la plongée na te masido garote nani ba masido au senti embébélé dans nini non naza ba fan mikolo il faut pas comprendre l'eau ni na lo olobi na réseaux sociaux période okanisa nani akanisa kinani parce que mon eba de on so ba mura ba kotaki prison mais ko bimba na ngole babimi babelaki masido to l'action to bimi na on nani ba kotaki prison ton babimi ba bima masido to la question et na mona une vidéo mura sala la question mura masido tellement poser la question masido na tunio par rapport créativité mukolo création non mura n'a pas dit mura aloba été au moins lo na kimama na yo non mura aloba été que chaque création masido o Jérémy alobaka ngayo na bimi bon masido na nzela da bina gérer ba ba mo masido pour ton information ouais mais toi tu as parlé de masido toi tu as parlé de masido mura ta bimi prison il y a moi qui a géré il faut aller poser la question à mura nga masido o nga na camarade nanga copine nanga na sisido azaka na kati ya village Batou c'est pas camarade nanga Vanessa tellement la mela biso soto ke ko tourner kuna je crois bon mon aba tournage nanga na village Batou bataliaka et on dirait moi fête place o wapi na sala ki mambu ya remise ma voilà donc mutala melanga kuna komone masido parce que d'habitude les essais de tourner na benga masido et comme kotanga tu sais mania nga perique na o eza bien tissé ba tu bien eza kitoko mais so na o jouer na yo na lingna bimisa mo mabe na nzela maloba na ngana bimisa mo mabe en regardant Katalia c'est une belle femme noire et ma belle Katalia fingama c'est une très belle femme noire mais
so na ofinga eza bato mosusu basilikaka jepe na autre chose iPhone oyo bato basaleli ba iPhone oyo moto abimi na mobali ya bato kaka mpona iPhone nga nazwi ka iPhone wana nabi iPhone oyo nalalisa yango na la police na créé je na nga ka na iPhone oyo esalama salama natali kombo ya Sido mpona nga kombo wana ka ya Sido emaloko ya injire ya comédie mpona nga lelo oyo otuna nga par rapport au bamour balobaki jour wana bamama mo bakati nga tournage masi dongo elakisa nini loko biso tozata bilamba kato place tofutelaka ane ekomi soka tobima na ndeko na nga masi na obenga nani masido na théâtre nani ofuna benga masido voilà je me retenir nango déjà bafani na nga te Nancy Sido te bafani na nga baretenaka te masido ezaka nde nalobaka mama na ngai madada nalati lunette de gloire nayebi ke nyonso eza baélément oyo esala artiste na bango ozala Chaban tokoki oza na suka déjà bashiki to baza balobi to bazaka lobi vite fait kaluka moko mo baloba bapile ekata déjà nana te bapile bachange moki na nse déjà toki ntango moke ala tourna tokati tournage voilà Jérémy Chabani on est na talo na télévision oloba crino ya boy mama nanga bachenga na YouTube ozwango pa sila bisanga panza mamo akapata question ngenga siko boy ba cri nyonso ya sima leti machero emuto wapi ba cri nyonso sala ba nande ozo obobina na kiti wana ozo ndisa boy tu fais allusion à quoi on a communication comment ba cri o etikali na sima omoni ata cri o to ba mama na ngai nazo yango epa ya beka voilà mais ebima ngai na pièce moko na jouaka na Belleville mutu aorientaka yango ezaka Belleville aorientaka yango te mpo à chaque fois na nozana mposa obimisa cri nazonga epa na ye aorientaka yango apenga mayele donc c'est-à-dire prochainement so cri mosusu eye yeba ndenge ocrée yango eza na moka nde bobengaka bamama weza ma chérie otala ako nga sikoyo eta comédien nabima charre. Les gens disent qu'ils ont Maria Toumba, ils ont et pas Maria Toumba. T'es Maria Toumba, benga ma chérie, mon frère. Ma chérie, mon frère. Ah. Benga, mais n'empêche, Aza comédienne, et Aza tiktokeuse, Aza peu congolaise. À cause il s'appelle au mot c'est intéressant. Donc hier à benga bateau to yebi, à benga yo ma chérie, mon frère. So il boit des fois à critiquer au fait. Ngai na zuije ezala mania ezala lou no bengo macharu major ozala mwasi ozala mobali no bengo macharu no bengo bébé donc nous écoute ya mambo wana. Voilà, merci Jérémy. Tout le monde est en suka déjà. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, voilà, salon. Cam's Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. nakoti boye basali opédicure makolo nyonso ata ozali na problème o makolo ekatana yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. awa ezaka bongo te olonga mabe oyo eza Brazzaville awa mpona make-up baperike kitoko donc ezaka espace na make-up esalama donc awa ozala décité donc manicure, soin de visage. Vous connaissez ça va marier, vous connaissez décorer mituka, vous connaissez la perruque, tout. Location à voile et ça n'a pas à vie. Donc, une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère, avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae, Maraboueza.